Ande ko balandi émission munoko mubange lumba ya solo kasi bimisaka makambo ya madonga lelo toye kolobela makambo moko boye wezoleka na mboka na biso pe napemisa na mpe kotuta tomasi na ngai bandeko makambo ezoleka na mboka na biso eza mpasi bautaki kobenga ngai na ndeko mobali moko abengaki ngai kasi ya moto bande mission totiki yango na maboko ya Nzambe atambusa biso azala alpha azala Emmanuel azala omega. C'est vrai bandeko monoko ya mobange lumbaka solo mebimisaka makambo malamu tata oyo abengi ngai abi mama nazolanda ba émission na yo nazolanda ba émission mama na otaki kolanda émission salaki pona bana bazokosela ba parents makambo bano bazoutaka ba mboka na biso kuna tango bazoya awa ndenge nini baza kozalela mama ngana sana di solo mama ozali mwana oza mama na ngai mama kufa tata kufa na ya na poto mama na pasi na tambola na banzela nini te na kota bamboka ya ndenge na ndenge mama soki kokufa mbele na kufa na nzela pona lobaki en tout cas famille paseleki mama na koma awa na poto baninga tango bakendeki ba vacances ngana kendeki vacances te bisengo nyonso baninga bazalaka nango ngana zalaka nango te ngai problème na ngeza nini mbongo na ngana économiser kanisa poto ndenge za pasi naza ko économiser mbongo na nga tango na monike mbongo na ngai ekomi quand même fo ya malamu na sololaka na bandeko na Kinshasa moni awa pe mama ndenge toyaka wana na salaki mwa formation pe ya makambo kobokola banyama vétérinaire na salaki ba formation wana lo mama na yeko sala programme na zonga na mboka après des années na kene kotala ndenge to solaka na bandeko soki na kuji ko sala quelque chose mama na ngai na kindiki mboka tangu na kei mboka na kei ko sola na bandeko balobi voilà pour idée na ngezalaki ke na sala ferme ya bangulu bandeko pe basepeli mama tangu bandeko basepeli na lobi bona zonga na poto na yeba batangi nini ngana ndiko sala lisusu po na zongela bino awa po awa ndenge na za awa congé na ngai e bandiko sila nde na bandiko na ye kozonga poto kozonga na ngana zongi poto e komelinga sikoyo ke na sangisi mwa bambongo vraiment to solaka na bandeko na ye kokende Kinshasa toyokana kina bango tango na ye kokende Kinshasa bandeko balakisi ngai esika nini na kuti kozwa bangulu esika nini to kuti kosala ferme mama nyonso esalamaki na mokuse nyonso esalamaki na tiki responsabilité na bandeko na nga mibale nga naza leki yaya liboso na yaya mibale na tikeli bango responsabilité toza na mwasi te na libota toza kaka na mibale bana na biso tozobota nde bango wana nde bakomi sikoyo bandeko na biso ya basi mama na tiki makambo nyonso bien na zongi tango na zongi tosololaka na tindaka oyo nakoki kotinda tala kaka mais eye kosala ke bango moko bandeko na ngai baye kobenga ngai balobi na ngai te omoni ndenge bangulu bazali awa esengelaki tosomba pe mwa esika moko boye tolonaka bamanioko lokwa bango balinga bamanioko na biloko na bango wana tokosala ngai bi problème eza te nga moko pe natindeli bango ba produit moko na yebi awa oyo ekolisaka penza bangulu natindeli bango mama ezoleka yo moko yebi kaka ndeko na mtu azosala likapo tozala biso à l'aise mama na yeko sala programme na yebisi bango abi afana ya na ya kotala quand même pe misala ngonga moko na mona ngona miso na yeko kende tango na komi na Kinshasa na kuti ya yate oya liboso ngabi ome ya yeba ikenga na koya asali bino surprise te ndenge na se déplacer habiter à se déplacer akei côté ya boma azala makambo kuna na boma ngalo bia problème ezate mi akozonga ta kozonga ne kala mingi te mais ngana ko bumela te awa kala mingi te wani sala ba semaine te bango ba oui kende ndeko azozonga te na benga boy téléphone fermé mama téléphone fermé ayeko solola oya leki ngabi mais yo yebi place yango tokende kasi biso mibale po nga vraiment pona ko se retrouver kozala pasi nde mama ndeko wana lobi ok nga lokolo lobi boyo pesi nga nzela ke tokende na yo ekosala eloko te en tout cas tozalaki na hôtel po nga le na komi na vandaki na hôtel abi na ngalobi na tongo ya kozwa nga bongo tokende mama nalali pongi na kimia tongo etani na kei
na famille kuna na lupango na koma kuna azati me azala te ndenge nini to yokana ki ndenge nini mama benga mutu telefone eza ya kokangama ngabe oyo nazomona eza ba aventure masolo na yoka ke pa ya bato koki kokwela pe ngai ah non pas jusque là wana na kondima te penza ke kokwela nga ba histoire na yoka kananga na beta ka pe tembe en tout cas na famille na nyoko sala mabongo te mama nzoka ndeli kambo ko elinga likambo ko elinga mama 2 jours ndeko nazomona yete ngapi sikonga na kozongela ndenge nini nazali ata vraiment na assurance mon côté mama mwasi ya oyo ya leki abengi mbanda na ye mwasi ya grand frère mama baye na hotel baye kotala nga na hotel tovandi na bango babisemeki toye komona biso mibale poso ezali kama mutu moko ekozala ote yende mutasalaki songi yende alobaki mabe me awa makambo toza nango tolingi tosolola biso mibale na yo elongo ngabi okay bayebisi nga boye semeki tozoyoka pasi na motema otindelaka biso quelque chose otindelaka bandeko na yo papa me bandeko na yo baza na likambo moko basali o babombeli yo nini ote ndenge ezali wana mbongo ya bangulu wana bango batekaki bangulu nyonso ah bon batekaki bangulu nyonso po motu moko ayelaki bango kope na boma kuna kope baza nango basala pardon basomba lupango moko boye na boma soki basombi lupango wana ndenge bayokanaki lupango wana bakotia yango école gardienne donc so batia école gardienne na lupango wana en tout cas na ndenge bayokani mbongo déjà loko atoza na mois d'août septembre déjà mbongo bato bakufuta déjà pour na ba classe wana ya bana rentrée scolaire et kokoka déjà basomba bangulu po batia na kati ya ferme wana yango wana nde likambo toza nango moye to bombelo lisusu ezate tozala ka biso mibale soki mabale ekufika ya biso mibale basemeki nanga makambo solo beza ya solo papa tokokosa yo mpona nini semeki makambo ezali nde bongo mama nga mwana na yo nabeli mutu nakosala nini nayebisi bango kaka merci na bino ndenge boyebisi nga mpe merci na bango makambo basali nga mama nazonga poto tango nazongi poto awa makanisi nalobi natika kaka makanisi mosusu elobi te esala kaka naye kobenga ndeko moko totanga na ye tozalaki ne ami ayebi mpe makambo ekweyelaki ngai nayebisi nga bitala na makambo ekweyelaki ngai baide mosusu ezoya me nakopesa yango nani ye alobi na ngai bite ngai nakoki kokosa yo te nakokoka makambo wana te me ngai nakopesa ide soki olingi osala likambo nini wana sala ngo na bato basambelaka ngabi bon bato basambela na Kinshasa na koyeba bite ngai nakoki koconfier au pasteur nanga en tout cas pasteur nanga azali bon pasteur nanga en tout cas aza malamu solola na pasteur nangai atie biso en contact sololi na pasteur pe bien na ye kokita Kinshasa mama tango na kiti na Kinshasa na lakisi pasteur esikango ale mama nasali tout na sombi bangulu mosusu na tie bangulu vraiment mama bangulu basalaki ebele bangulu pa mama babandi mpe kotindelanga bafoto bangulu wana bazotindelanga bafoto mama ya bangulu bakoli bangulu mama ekomi ebele mpe na mosala awa nalobi na kozwa nanu congé te nabomba ata 2 ans comme ça le na okende ekosala nga bien na mbongo nanga lokola naza déjà na bato ya confiance kuna mama ntango nayi kokende sikoyo nakei komona camarade nanga wana camarade nanga alobi oui en tout cas makambo kuna elekaka bien me nga omoni ke eza mosala otikela nga totikela pasteur nakoki kozalaka nsima na ye boye te mais en tout cas nyonso eza bien tokende mais azobenga pasteur akene église koluka pasteur aloba kuna na église balobi na te pasteur avoyageaki camarade na alobi nga nayebi te toke pa mama pasteur bakena ndako mama pasteur alobi te papa avoyageaki papa voyage mais voyage yango akoki koloba mboka akei te eza vraiment retraite nzambe asengaki eki akota mpenza retraite ekozala mwa molai donc ezalaki eloko moko ya brusquement boye nde yango wana akendeki mais mboka azali vraiment ngai alobi na nga te parce que eloko nzambe apekisi akoki koyebisa nga te mais eloko kaka nayebiki akendeki tobenganaka meka kobenga mama pasteur abengi pasteur allo pasteur andimi allo abi zela na passe yo kasi ndeko oyo ya poto yatikelaki yo misala ok passe ngai
téléphone ko ngosala ka ten 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 ten. Oh. Mais uti ko sola na mwasi siko na ngai bando sala bo susu nini camarade nga bite za no kimia. Loko sala mabonde lile mususu za yango. Mama, to zeli banda tongo azobenga te, azobenga pe mwasi na yete. Tolobi mais c'est quoi ça encore? Ngana koko ila makambu te quand même. Ndeko nanga muninga na ngana pe akomi na mwa ba inquiétude. Nde mama muninga na ngana lobi OK loko eza bongo to bimi siko pa mama pasteur. To komi siko na nzela. Abi na ngabi to sala programme to ke notala quand même biloko loko biloko ezali azala te mais to mona quand même biloko po nga ntuka na kende kuna kala. Nde baye ko kende basali programme ba kei kuna na ferme wana. Mama to koma na ferme wana. Bangulu ya mike bazalaki soki 6 wana ya mike oh mais on nyonso ba photo na zuwa kana biloko nga na tika eza wapi mama nakuti bato ya musala ba yiko yambanga wana nozoluka nini biso ya bangulu ya minene ezalaka tika ko ya mike mutetika oh bongo bangulu ya minene oh te biso tozalaka na bangulu ya minene lisusu te ya libo est-ce que boyebi moto bozolobela makambo bango babito yebi yote abikasi ngande kolo biloko oyo nazalaka na poto. Biloko ezaka pasteur te biloko ezaka pasteur te papa lokola to moni yo boye to biki te na nini pasteur azofuta biso lisusu te to sali 5 mois awa to zwa kambongo te to mona kaka pasteur aye awa aye na ba camion mibale ya minene atie bangulu nyonso oya minene ayaki na bato batie bangulu na kati ya camion minene akeya lobi na biso boya lobi no botika na oya mike wana parce que il faut na zo place suna tia oya minene bon oya mike wana etika la awa parce que soki to tie sur place moko place ekokoma muke yango wana biso to yebi ki akendeki na bongo papa to zo kambongo te to zo kokola awa nenge to za akutu to yokani ke to teka baba to zo bangulu ya mike wana les a 6 siko biso to za 4 to zo batendenge ni to kosala bangulu ya mike pe to kotia bango wapi yonde kolo place abi ngai nde kolo place abi tete biso to mona ka sous pasteur te biso pasteur aloba na biso loko te papa mama na ngai to komi na ngai na muninga memaki ngai la kisa nga pasteur kotala na misu eloko ko lobeza te mama na vanda na mabeli muninga vanda na mabeli mto ko pesa mutu courage aza te biso mbali to komi kotala yena soni na pasi ya lukelinga makambo mama bato musala pe balobi biso pe afuta kabiso te tozo luka pe siko lokola azomona na yete donc biso siko to sala nini mama fait des comptes na ko so décision ya mbalo pe na ko tikate ya bandeko na ngani basala kinga bayebi kututeke na zalia wa ate ngana ko tikate mama na kende penza na la police kufunda baluka ye oye batendenge nini aza na kati ya ba prière na ye na retraite église pe alobaki te ka sa place boye parce que ça secret na ye en ensemble madame est-ce que yebi ke mobali no tikali ko escroquer bato bi na yebi te papa na ko yebi la mondeni pasteur a escroquer na ndimi yango te bi ndima te pour ni kolo biloko ye oya memaki bango mama pasteur quand même yebi ngai te ngai yo nazalaka na église ni colonios bon na ko sena ka pasteur makam pasi nazo yebi sabino pasi alibi mama pasi mama na banquette na sali na bengi poto po bakisela ngata une semaine na musala mama po na kotika kaka bongo te mama nzoka ne pasteur akota libala na masina akota na masina Petro Zahir soki Petro Congo avanda kuna pa ya jeune fille moko boye avanda na ye mama to luka to kende kokuta pasteur place wana mama ndenge to zuwa ki ndenge to nangu na kiye kaka na position to kutela kiye mama yango na tindeli ba photo wana WhatsApp bande ko mwa na tindela bino ba photo ezate na za ba photo ya pasteur wana na kutuna kaseki moto akufite ba Toulousien o ba benga kana français ko traîner moto bazo benda ye ya ko benda boye pasteur mobimba bazo benda ye ko benda balalisi na mabili bakangie basinga balobi to ko benga police ya ko zule awate biso moko ndenge to kangie boyi bana quartier bo sunga biso bake ko tika pasteur na poste à la police fin de compte il fallait pasteur a signé mikanda avant ngana zonga poto pona mbongo nanga wana na bato musalo batika likuna mama ndenge zali boyi pasteur lupango zalaki nango na mikanda wana uti ko signé apesi nga lupango wana lupango wane komi lupango nanga mama parce que na niyo kwa mingi
Maman, est-ce que ça la kaka boy na mokili? Pourquoi mokili yango komi boy maman? Pourquoi batuba ça la kaka mite mama be boy maman? O aider te o a edakate. O aider o te a salima be. Bande konanga ibango wana. Basalinga kabaka talikam. Oki mela lisusu pa ya nzambe po te dire que basali ya nzambe bakozala quand même na comportement ya madame. Kuna kutunde penza aye kokoi salikam. Ndenge tezolo baboy maman pasteur akangi bisaka. Maman pasteur akangi bisaka bimi. Alobi akei na ye. Akoki kondima te akotise na lisumu ndenge wana. Ke yaza na retraite. Toka de retraite akota libala. Maman bomengo. Maman monoko mobangi. Maman lobela biso pardon. Maman toza na pasi. Bandeko. Boyoka ba plainte. Boyoka batu ndenge babofunda. Boyoka ndenge batu basoluba. Nini ekoti na mboka Kongo? Nini ekoti na mitema ya batu? Nini kaka mutu alingi mbongo koleka nzambe? Mutu alingi mbongo koleka famille na ye? Mutu alingi mbongo koleka ndeko na ye? Toko suka wapi? To changer ko bandeko. Boko décourager batu. Tala mutu aye awa. Azwaka ne ba congé lisusu te. Baninga bake ba vacances. Yazo sala. Pona nini? Po kaka akotisa mbongo. Abanda ku remplacer bato bazo sala te. Po akotisa mwa bambongo moko boy. Aya kuna siko ya kosala likamu likama ope ninga gezala na Kinshasa bingambo dia bangulu quand même yazani awa mais bino moko lisusu bo baby si ya ba famille pona ni bokomi boyeko na bino basali ya nzambe mtu ozongisa makamu na nzela yo mosali ya nzambe mu masiko bakomi ko tuluza yo soki na lobaki ke nazwa photo na natali sango na bato eza soni mais omiyebi place yo zali lisolo na yo na yo ki yango deja eza mawa trop to bongwana bandeko to bongwana yo oyo zolanda émission oyo kabolela ngo baninga batala ngai ya soki na sala émission ngana za mubange naza lokola bino teo ngai bino ko lobaka kaka like partager mais ngana ligaka mutu ayoka nano makambo ngo bongo sima nango apanzi siko lokola yo yoki makambo ngo ngezali soki sepelisi yo ke opesa pe muninga lisolo oyo utindi na yo pa muninga sipo moni ke sana ngo ya yo bombi yango na libumu na yo obombi ponga na lobaka ebomba makana motema me evanda kana kati ya libumu ndenge na lobelaka donc munna kwa mbangi lelo to suki wana